tu aurais fait faire d'Afrique du Sud. Nous avons un aigle, mon aralibo. Liboso. À mon aramoussi. Moussiga. À l'obina nila voyage en der. Donc un président d'Afrique du Sud et si va préparer qui va battre la chef de dans nous fatia timbeli masolo na boyo kanga ide pesa viva. Viva. Oh, tabo le kabo boma. Bobo c'est qui bible le bibo. Que 1000 tombes à gauche, que 10 000 tombes à droite, Chilombo ne sera pas atteint parce qu'elle est le Josué du Congo. Si Kanaye Bisayo, mais na Sénat déjà au bandit que au yoki que mouvement est bandit. Oui, il y a un lobby. On m'a dit qu'en Sénat, Musée Laurent Désiré Kabila Katango Kala. A lobby ba aventurier loko la batambo mwamba. Ngatem tunazolo. Tunakaka Kabila mwana Musée Laurent Désiré Kabila. Au commissi ba master ba o ba memelaka papa na yo manduki ba master ndengeni. Parce que muto asala papa na yo mabe. Tout ce que vous allez nango bou les a convanger papa na yo. La chef de l'État, Fati, bon, Fati a son nom Kabila Tobo Yango. Bisonne peuple, Tobo Yango. Représentant des Nations Unies, Madame Zegouri, maman, ceux qui sont en Algérie, on a bien intérêt à peuple congolais, il y a un peuple algérien, mais Biso, Tobo y proposition wana, na basango, na batunyozo, to lingine vive l'union sacrée. Bienvenue sur votre chaîne Isine Télévision et tous allez voir toujours notre message pour informer nous à temps réel. Couper ça bino parce qu'on est collègues n'engomba nous kato de Congo bobi et où tambutu butu depuis samedi batu bazalaki vraiment très vigilant. Liboso ya parlé du peuple député oyo bazalaki pétition pour na ba bengi et moi mboka jani mabunda pour ta koise. Bon mona ki bureau provisoire o ite ko bimalo bikutu to mona ki bango kuna ko so na ba bengi mokonza mboka kasi lelo awa bazongi awa pour na ko sala un peu il y a dossier, chaque dossier, donc on a le barreau barosala, ça m'a pas barosala té. On est vu kaka bango mais bobi que vous avez dit na bureau provisoire. Yango wana le lo kaka na cadre ya ko informer bino, bokotika la brancher na sima caméra de numéro wecha. Oh la copie ça vient ba image au madame Kitoko. Je suis toujours accompagné avec la collaboratrice par excellence, Rachel la Caramel. Quand on parle de Rachel la Caramel, nous allons directement correctement sur télévision. Restez branchés, botela ba image Kitoko oh to bombe divino. Merci. Komorangai Dodo Vango. Dodo Vango to moni wa très mobilisé, déterminé na Samoyi. Di ya bosali non ah oui Bon, en tout cas, tous allés à Wabiso P4 parti du peuple pour la paix et le progrès. Tu es soutenir l'action du chef de l'État na kati ya parlement awa. En tout cas, to lingi to mona clair biso peuple. Biso peuple to s'y retrouver na o ya biso ta peuple. Et on s'est poussé to na mokola lelo. Pour te jani mabunda na bato oya ye bazo travailler malamu te ba kité ba tika ba o baza sous peuple ba travailler pour te mboka kene liboso. Mais beaucoup monde te que beaucoup mais maman mbutu jusque là et à chaque fois que bato ba ko zwa ka ba blessure ba attaque pour niti autre monde mbutu moti pour les cas. C'est pas une façon ya bino beaucoup ko soutenir bango te na ko vanda na ndako est-ce qu'il faut beaucoup kitaka sur le champ avant la parler du peuple. Bon biso peuple oyo toza na souci ya mboka tozali awa pour na kotia désordre te. Ba oyo bazotia désordre ezaka bato ya bango misala ko pesa eno so bambongo na machete ba infiltrer na kati nsika oyo po elakisa ke biso peuple oyo toza souci ya changement biso do créer ba désordre or eza biso to créer ba désordre te ezaka bato na bango wana ba jeune bango basalaka bazo ko toujours sala yango po elakisa ke image ke biso peuple to sala désordre na kati ya parlement wana mabongiso do bongisa kati siko or eza ba jeune bango to ebi yango déjà. Na liro ezo comme les makamako ko kebulenge ni na parler du peuple ana bato ba au talent de gens direct na TV na biso. Bon na lire oyo ezo kene déjà tout le monde déjà union sacrée en tout cas makambo ezo ekei malamu parce que tout moni oyo souci peuple azaki na ngo premièrement nous ya ko dessous des parlements
pour permettre mokonzi mboka azonga na intérêt à biso peuple pour biso peuple te bana se retrouver en tout cas longo nya biso pe 4 yango to 4 sika pour soutenir chef de l'état na oyo ezaki comme union sacrée pour na intérêt à peuple. OK, merci beaucoup. OK, merci. Azonga, elle est déjà écoute. Azaki wa. Azanani. Oh, aza député, mon so député, piso député FCC. Ah, bazo contrôler mutu nyonso ya qui teti po akota na ndenge na ngonde tozongisi azonga. Oh, eza pouvoir ya ba peuple, eza pouvoir ya ba député ba kodonda wate. Bon, bazo tomoka pona zo ba député moko boye awa, ba contrôler mutu kana lingite, ya ba c'est soit lingite azonga ndako. Ya FCC. Ndekonde botende wa awa toye ko soutenir ba député na biso o baza pour peuple o ba initier pétition contre bureau Mabunda mais bazo contrôler to ba tokangi ba kangaki ba député ya PPRD o ya FCC o bazaki na ba arme na kati ya mitu yango nde ye ayoye na retard azo boya ko fongola mutu po ba contrôler na kati yango tomoni bazo zongisie na sima biso toza libanda pour soutenir ba député na biso o baye ko initier pétition contre bureau Mabunda toye ko pesa madame Mabunda bayo ayeba ko kinenda kuna ya fanda na bana alamela bango fufu mobali na yeba na banda o ya awa mobali na yena na tikala ko moni na moite il fallait que mobali na ya tikala bana umona alamela bana asala musala ki mama awa Mabunda ayaki pona ko boma peuple congolais mais kasi akokite. Mais madame n'a pas profité pour mobiliser le peuple congolais dans le micro. Le peuple congolais n'a pas fait dimanche, oyo, toza na meeting, maître honorable Peter Kazadi, aza na meeting na fikina na R à 14h. O yende muntu azalaki pembe na mokonzi mboka, azalaki président tant mokonzi mboka abandon initié consultation. Azo yebisa peuple congolais ba vérité nyonso o mokonzi mboka asololi na dimanche oh ya lobby na 14h. Nazo benga peuple congolais boya ebele boya to soutenir mokonzi mboka Fachi Beton na munde kona na molobe nan muntu mwana na ya musala honorable Peter Kazadi tokozala wana ebele boya mobondo. To bandela mwana mboka mbote na yo depuis lundi tomoni mwa mbutu awa na Assemblée nationale lelo lisusu boye yebisa biso nini ekoleka awa na Assemblée nationale mbote mwana mboka kaka ndenge toloba keno depuis lundi ezalaki na pétition o ezalaki déposée contre bureau ya ex-présidente de l'Assemblée nationale madame Janine Mabunda mais ça on a fait ça la lelo comment yo beng de ex nazoloba keno peuple azali lisusu na posate amona institution lokola Assemblée nationale ezala dirigée par Janine Mabunda à tout moment oya bandaki kolakisa délinquance politique vis-à-vis na institution président de la République régime passé totikala jamais komona président Assemblée nationale to ya Sénat ko répliquer na message to na discours ya sénateur Joseph Kabila contrairement sous Fachi ezala soki a lobby au comment na Janine azongisi to tamumamba répliquer alors ezala ki ko que ça sonne ko la qui ça l'impolitesse politique vis-à-vis na institution présidence de la République Fachi Beton alors le cause qui déposé ezali par rapport na ndenge akamamaki makambo ya misolo parce que pendant 2 ans atikala jamais copé sa rapport
budgétaire sur le plan financier la kati ya Assemblée nationale. Alors ce n'est que mibeko ya règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale nde muto kwesa kiye. Yango wana na koyebisa yo tango ba décision ka Jean-Marc. Batikala jamais komona ba combattant ya UDPS koya na kati parler du peuple. Contrairement tango pétition ngaki ezala ko déposer bomona ki ba itizaki ba kuluna ba itizaki ba fazer oyo babimisi sous régime na bango parce que soki lelo to na bakuluna eza régime ya Monsieur Kabila nde eliso bakuluna so to sana ba ujana eza régime ya Monsieur Kabila eliso ba ujana ba iko utiliser bango na ba machette yango to ko sa keno vice-premier ministre de l'intérieur Gilbert Kankonde a interpellé général Kasongo pour nous expliquer biso comment ça fait que na carte Assemblée nationale arme blanche le col la machette, le col la mabanga, le col la mabaya, le col la bambeli, le col la GP et côté na 4. Et côté na 4. Et c'est ngeli to mona musala et salama na qui des droits pour que le peuple congolais azala inquiété. Pour nini bino population botikali na banda kote oza musala ya débat député mais bino pe boye a libanda ya pas lipe. Biso toye ko soutenir bango parce que délinquance ozalaki na institution locale Assemblée nationale qui dirigée par ex-présidente Janine Mabunda. Le peuple congolais s'appelait Nangote. Le peuple congolais bandaki na posa comme na ba égyptien te to yende ko accompagner bango et puis ko manifester et sengo biso toza nango envers bango et puis ko appuyer bango parce que na minute o mata o kita union sacrée de makam. Matondo mi. Donc FDD na minute yoyo to komboli bango ne bamai ba kombola ki bango bakende pe lelo ndenge na liwana début ya union sacrée pour la nation to sengi ya bino bapandisango voilà que mokili mobimba poto yebi ke batabi sese bakumu ko ke na comité international voilà ko eza bango ke oja pression à chef de l'état Fati bon Fati asolola na Kabila to boyi yango biso ne peuple to boyi yango. Représentant des Nations Unies, Madame Zegouri, maman, ceux qui sont en Algérie, on a intérêt à peuple congolais, il y a un peuple algérien, mais biso, tobo une proposition wana, na ba sango, na ba tunyonzo, to lingine vive l'union sacrée. La fête c'est wala asala ba mbila wana. FCC tikali na nini biso beaucoup de députés PPRD bati babino omona ki bagi mafuta te ozomona ba liaoute tous ces gens là bazaba élu ya nini bazaba élu ya PPRD FCC c'est sila nango depuis kala omoni bakona omona ki ne emite tango azotanga message ya makasi mais azolemba awa balingaki bakende kolezi oki bato kolezi balobi toliki na biso ba problème te donc eza problème à biceps c'était problème tozana ngwao to respecter mibeko na biso les règlements intérieurs na biso et la constitution bango bazote ya biso ko respecter. Alors qu'est-ce qui va se passer au cas où marambo suki mabe esuka mabe na ndenge esuka mabe c'est-à-dire le lol susu la police va renforcer sécurité bakatakata oyo bakotisaki bakokota te sikoyo kosuka mabe ndenge esuka mabe te esuka bien. Mais s'il vous plaît. Mais par rapport à ce qui s'était passé l'autre fois, bah désordre public. Lui en tant que député élu à peuple, image nini vio ozo pesa. Le problème c'est image, te botika makambu wana parce que yo nengo za wana moko swana kana mwasi na yo. Tango boswana kawana eza problème. Te aweza ki balabala, eza ndako na biso. Te eza bino ndebo filmaki, eza ndako na biso mona lokola batu ya ndako ya yana leki baswani. Dès loko komona yango wana problème ezaya komona image te tiko soki ozwi assemblée ya turc ba turc babundaka mikolo nyonso. Alors je pense que il faut que ça la différence eza problème à image te to déposer pétition
Mobeko et lobby, ceux qui t'ont déposé, bureau cause à la juge partité. Il faut se déporter. Alors c'est ce qui a fait qu'on en arrive là. Nous le regrettons, mais c'est déjà arrivé. Alors, après ça, est-ce que quelqu'un de la Sénat ça va au niveau de l'Assemblée nationale? Mais le Sénat déjà, au bandit que mouvement est bandit. Oui, il y a un lobby. On m'a dit que le Sénat, Musée Laurent Désiré Kabila, Katango Kala. Le lobby va aventurier le gola batambo mwamba. Ngatem tunazolo. Tunakaka Kabila mwana Musée Laurent Désiré Kabila. Au commissi ba master ba o ba memelaka papa na yo manduki ba master ndengeni. Parce que mutu asala papa na yo mabe. Tout ce que vous allez en bout les a convaincus papa na yo. Au commissaire musée avant que babo maé. Alors que aventurier le gola batambo mwamba. Wana nda komi pire Kabila. C'est là que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi les hommes ont bakatangé bakomi kotuna musée azawapi. Bakatangé bakomi kotuna katumba mwanke azawapi. Tout ça, les apôtres ont dit que les Makambozo qui est bien. Et il semblerait que le Premier ministre dit que c'est Zoboya pour positionner. Le problème est que Zoboya est athée. On ne peut pas nommer les formateurs sans que l'autre a démissionné. Yetangu banomaka Mwando Simba yazala ki premier ministre était. Tangu banomé Sami Badiba matata zakina nous premier ministre était. Tangu banomé non mais quel contexte Donc nous avons deux lois. Nous avons deux lois. Loi Oyo Mususu Yake non Oyo Yabato Kabila Oyabisu. C'est quoi cette histoire? Voilà, merci. Yoka, viva! Viva! Peuple congolais, viva! Viva! Tokobanga, Tokobangisa! 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 Voilà le bon Kangaba! Fachimbe! Béton! Palousse! Zéro! Nyama! Aussi! Sima! Numa Yamutolo Yébela Viva Viva Je sais moi qui est là Oboyo Kebra Ato Kebra ça pesa kako Kongo Nzambe Balobi na tindi mobigi si Makambo Idepese Viva Viva Baleli to Baleli Idepese Viva Viva La panza to na Sud-Africain boyo, UDPS viva. Viva. Bamata bakita. Makambu ya Kurana biso ya inga abu. UDPS viva. Viva. Soki boye bite ba Sud-Africain, balinga ba mo fachibe. Bedon. Yango aigle mona kaniko. Nikolo. Fatie. Aigle. Na soko to sanga boko te. Fatie. Aigle. Na moni ba infiltré ba sebe. Bati misie. Fatie. Aigle. UDPS viva! Viva! Jaloux! Jaloux! On est back! Yebisa muninga no tomboli te pona ni. Yo tomboli te pona nini? Infiltre ndoki yo. Kieba to lia yo to soya yo ndoki. Infiltre, to ebidino. UDPS viva! Viva! Bato pouvoir viva! Viva! Awa na yeli yo bosi ya Kabila! UDPS viva! Viva! Alataka numéro 31 ande! Tika boyoko! Ah, président! Lobela biso! UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Na récupéré Babotande. Alataka numéro 3. Ola lobakala la lobakara. Ola UDPS viva. Viva. Na ye nango po pesa raison moko. Pièce contre. Pièce. Benjamin mwana sou. Na memeli bino boti ya Kabila nde. Soki asa nango besoin ko récupérer ngwande. UDPS viva. Viva. Pouvoir viva. Awa nazo yebisa yo questeur adjoint ya Assemblée nationale AVC. UDPS viva. Viva. Na yebisi yo keno pona kosala politique. Il faut ça na baner ya maka. UDPS viva. Oyebi mukolo lelo to komina 394 députés.
osala ngo te Fachi UDPS viva siko tosala bo songa abengi Fachi le roi yo aussi sa majesté Fachi le roi Fachi le roi Fachi le roi Boy Fachi c'est mokina UDPS viva Fachi pouvoir viva awa na so yebisa yo makambo yinda desani le lobesa ki Japon États-Unis Angleterre Corée du Sud Allemagne UDPS viva lelo na tongo yo kana ngalo batona lo bate lelo na tongo toyokaka Afrique du Sud nani France ngape na kati yoka Belgique bonga na tika nalandi Fachi be pote nazo mwelo UDPS viva awa nazo yebisa yo ba Rwanda balelaka te basani ne UDPS viva tomi betana maboko makasi UDPS viva parce que nazo yebiso awa ba mikoti ici na kati ya batama boma to récupérer bango ande UDPS viva mutazolo ba mutali boma zolo ba français ande mutali boma zona Facebook ande na WhatsApp ande mutosiye mutali boma abonga na atasani ne UDPS viva alobi Fachi ogela ngama UDPS viva mais mukola lobby tika na yebisa yo eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango elobi alleluya mwambitela na bwaka yo mambongo ya milai bakino balobi boye liboke ya moninga basomelaka yango UDPS viva lobi ntango basali complot babattre avion chef de l'état so esabino bien po tioyoka Fachi fagenda Afrique du Sud nzoka nde aigle amonaka liboso amonaka musika alobi na anile voyage ande zoka nde président Afrique du Sud esi bapreparaki babattre avion chef de l'état ntango Fachi atimbeli masolo na boyokanga UDPS viva ta boluka boboma bobosani ke bible elobi boye que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, Chilombo ne sera pas atteint parce qu'elle est le Josué du Congo. Tikanaye Bisayo, UDPS viva, Fachi pouvoir viva, Nazo Bisayo boye, mwana yelaka, babundisaka ete UDPS viva, soki Congo, tosala erreur, yako perdre Etienne Tshisekedi, mais Tikanaye Bisayo, mukola prestation de serment, eza ne loko moko esalamaki UDPS viva, Fachi akoyi na se, bato bayebi science, pombu maebota, esengeli ekufa, Jésus Christ, kwa sekwisa mokili. UDPS viva! Ya bisa muninga no soso viva te kwa. UDPS viva! Bato pouvoir viva! Yoka! Pona nguma ebota! Pona Jésus Christ akufela mokili. Ifala kota na kata kundade. Po Fachi molimo wa kondo Tshisekedi ekota na kati na ye elata ye ifala kweya yango monaki Fachi alali na se UDPS viva lomoni empereur naïté empereur à Japon atali Fachi boy alobi je te connaissais pas mais je connaissais ton père mais lorsque je t'ai vu tu es un homme de plus que bien wana empereur akepa ya roi Philippe na Belgique alobi je t'appelle pas président mais je t'appelle mon homologue roi UDPS viva bato pouvoir viva tombola loboko kanga ba viva na moni ba misusu boza famille ya Kabila alataka numéro 32 yebe ola lobele so barere kala la benga kara UDPS viva tombola loboko kanga ba politique comme elle est ça qui yo balukaki yango bakosilisa ya UDPS viva bato pouvoir viva naloba te oko comprendre est-ce que na minute oyo
bato tout babande kokanga bakanga minorité basaline bakangi IDPS viva viva Kabila étranger, alléluia, Kabila étranger. Bolingo ya ngale chede, bolingo ya mbongo te. Bolingo ya ngale chede, bolingo ya mbongo te. Bravo.